Bonjour, bonjour, bandeko na ngai. Na pesi mbote na ba abonné na nyonso ya TikTok pe na YouTube na na moi stress karato lakisa internet ezala na tanango ndenge ya savon yo kusukola yango basani po ebongisa pe maboko esalaka bien. Tout d'abord, il faut que le savon ait un citron à kati. Savon nous sommes un citron à kati ou ya basani eza kitoko makasa to ya kosokola nzoto. Po ya ngota ngozo sokola basani ule maboko ebeba ebebisa maboko ya ngwe bongisa pe maboko esungra biso wana. Na savoir citron oyo basi ba tie citron na bango ndambu yo po okobakisa citron. Toza na citron oya jaune oyo o eza okotiata 6 na kati. Citron oyo. Soki olingi soko tie wana te okotiata oya green ya citron oya mike na yebi kizala cher niso na mboko oyo. Citron ezaka cher na kasi okotiata 4 ou 5 mais de préférence 6 pour te esala bien na kata savon. Na kozwa citron na nga oya green ndenge na kokatela. Soki po olingi kokatela na citron na oya jaune eza ndenge moko. Avant tout il faut na kabola savon pour bomoni savon eza mobimba. Okozwa soko sombi savon na yo. Soko sombi savon na yo ba ya mwasi na oke mama pona oke musala okaboli yango. Okaboli yango bozo mwande na so kabola okaboli savon. Na so kabola savon po ba awa otiki na tiki oyo. Na tiki oyo ndambu na kozwa siko na sina presse citron na nga ya vert to citron na nga ya jaune ça dépend okosalela. Nenga de préférence nenga ya vert po ezaka makasi pe ezaka pe cher. Na kozwa siko mayuana na finaki na okosala ta exemple pa tunso ba kitu mona ke exemple te mayuana na ofini citron na sina finaki on ça que exemple ke ofini citron mayuana citron otiango na kati aho tango otiango na kati aba ya mwasi okangi bouchon na yo ningisa makasi oza savoir basani ya nzoto te soko lingi pe ya nzoto oki kosalela oningisi tango ningisi otikango na kitchen otikango na cuisine excusez-moi otikango na cuisine obandi kosokola kanango basani ou soit ezana batu musu basenga mama arrête okozwa po okopakola pe na maboko na buta volala pote elongola batache batampo ezaka mingi na maboko na biso oyo olali nango na butu mopakola avec glycérine po ekausa nzoto te. OK, bonjour émission na ezalaki savon ya citron okotia citron na kati okofina citron na kati ozuma ya citron na okaboli savon na yo bomoni bene na kaboli nde siko na tie awa na ningisi na komosu kwa basai po bebisa nga ba boko te na ba muso babaki okokotia kango maboko ata na butu otie na butu pote elongola kapso tampon ya maboko ezala kabno mo bito ba noir ba tampon ezala ke opi kosunga opakolo ngona glycérine po elembisa nzoto elembisa maboko. Merci beaucoup tabomi abonné.